boma bango bato ba moto yebi bango te mais ça peut mabete tango ba boma bato parce que basali mabe basali ba dégâts ebele ya kusakana te bato wana bakufaki wapi na wapi côté kuna na rewana ya Bokassa 2 personnes côté opé na ponga bina elle wana pe 2 personnes. Ebite na bite soko lancer nini pa bakonzi na biso basala nini po ba sécuriser population. Bon wana italenga te bango nde bako raisonner. Ngana kota match moko bona omona bena oui soda na kulu na baza même moral eloko wana elegelanga ti lelo na lapa na kota sumamba match te. Masolo yakine avec Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi na epsa rabino toujours bon s'abonner na Info 16 parce que la chaîne oyo et même la rabino ba information ya malamu pe ya bien na oyo na ngonga oyo sengeli que vous allez informer vous aura toujours informé. Lelo na Kinshasa wa bato ebele bazo benga biso mais Rebecca qu'est-ce que vous faites parce que tozo mona moins insécurité comme zonga na niveau ya Kinshasa insécurité ngo bato msuba besila na ngote zala kaka mais to mona ngo lisusu ekomi encore ekomi ko s'actualiser tongo to lamuka bato bakufi ko boye baza tozo ba pe ba identité na bango vraiment te bato msusu ba bisu seza ba shege ba msusu ba bisu seza ba criminel mais au moins toya wana stade des martyrs et si quand tout monde a penza ba shege ba sala ba dégâts ba boto ba bato ba biloko ndeya watoye ko tuna pe bato bazaka nzinga ba mekana ko betla biso lisolo masolo biso tozo yoka que ba oyo bazo boma bazo beta bato bazo boto bato biloko na opération zongi mikolo fongo la portière yiba eza vraiment réellement ba shege ba enfant de la rue bala la libanda to eza bato nini to ba pe moi identité à bato yango nde to repoussa nawa nayebi ke avec la permission ya bandeko bolanda kabiso bozaka libanda mboka tokozwa papa na biso awa. Bonjour papa. Bonjour maman. Bon tomoni awa liboso stade des martyrs nayebi te ozo courant ya insécurité et s'actualiser le sous mikolo na mboka na biso. Ouais justement ils ali makasi insécurité bato bazo kufa de par-ci par-là donc bazo boma bato par-ci par-là mais à part que bato bazo kufa tout le monde appelle phénomène comme mikolo bolambrana tongo beaucoup de bibembe na balabal bibembe na balabal neti mardi nous y a mardi vers mercredi tout le monde qui côté à Pont Gabi awa je crois 5 bibembe. Mais tant que total bibembe wana to moni batu oyo to yebi bango to yoka bango na basango ba criminel pena na ba kombo na ngonyonso ozomona siko po meza nini baza ko boma bango bato ba mama to yebi bango te mais ape mabete tango ba boma bato parce que basali mabe basali ba dégâts ebele ya kusakana te batu wana ba komo sala ndenge ni bazo collaborer na ba certains chauffeurs bato collaborer na ba certains chauffeurs à partir ya Willery net bato ça la dégâts à partir ya martyr enseignement martyr awa ba collaborer na ba chauffeur mususu parce que ba ça la taxi moi ça ne taxi te baza na cop o bazo sala ba collaborer na ba mususu ba fanda na saba matiti na sa matita ça de martyr a alors baza communication ce qui chauffeur wana memi batu atie bango na kata taxi asinali bango déjà que non des aboto za na jeune fille mo awa bona boya mais ça kaza na téléphone na maboko bona bino botelema ka côté enseignement botem sa taxi ngana otelema tant on telema to fungoli portière to benda ili ba to botole nyonso donc oyo salama mikolo yango wana osomona alors parmi bato bakufaki na enseignement awa kota pongabi to retrouver bilongi ya bato o basala ka ba acte wana parce que basala kango au vu ya bato nyonso tozomona pe to bilongi na bango alors vraiment ce qui ezali punition baza koza ba continuer koza punition na parce que bazo boma bato bazo boma na population bazo mettre population mal à l'aise merci et bien là bato balobi eza ba fazer kako yo bazala razala na se à stade des martyrs maintenant que le biming mi ba criminel mais quand on expliquer biso fazer ya sala nini criminel pe ba fazer bazalia wa mona na tongo na balamuki na tongo ba 4 ba otumba ba pine na bango ba sala biloka matuka po ba teka bazo quelque chose ya koleza bango te ba criminel pena bazali ba neti ba ba kufa ki jour wana to moni pena to moni tout le monde botoyebi aza ancien militaire déserteur ozomona ya za fazer te aza shegete aza pena criminel différence ezali c'est-à-dire que comment pe na souffrance en mboka ba condition nyonso congolais comment vivre le comment pe ba soda kala bango ne ba koti siko na monde criminel po ba mekampe ko détruire peuple parmi parce que population aza na arme te nous totali batu wana bota mona ba arme à feu baza ba arme penza ba arme blanche pe zali mais ba arme à feu pe zali ba otambola nango ozomona civil a somba arme sika monter kaka bango moko ba militaire o baza ko déserter bazo kima musana bango ba pona ko sala mabe na population. OK,
Ok, merci beaucoup. Par rapport à l'insécurité, c'est vrai qu'on n'est pas venu inclure ceux qui peuvent banana, mais mboka na biso, nous avons des responsables. Oyo, tango bayo karamakambo ezo comme la bango na matoi, baza pe na charge moko ya kosala envers population o azonio kama parce que na mincho population da la victime. Même na boulevard, ba pekisi biso deux fois to kaki la fois passé ba biso na boulevard botambola à partir de 18h. Na boulevard na Gombe parce que criminel a commencé à la dégâts makasi na boulevard. N'habite ba autorité na biso basala nini pona. Non, autorité na biso aza responsabilité na ye nde azali ko kamba batu. Ye ndaza ko diriger batu ezala na ndenge social na ndenge ya ndenge ya sécurité kaka yende mutawasa musala wana. Mais il faut comprendre quelque part que politique na biso to ba autorité na biso baza quelque part un peu limité parce que vous crise eza partout dans mokili mobimba. Ozomona bako assurer ngona totalité na ngote. Quand même en depuis ba effort baza nango baza ko sala ba ko mais ba multiplier encore ba effort pour que population za kimia. Ok, merci beaucoup papa. Voilà, camionnette Mbola descendant Simo Kimbangu, maître Hakim Kabongo le préféré, Babi Fondation Lissal ici et ma mère. Tozawa, tozotambola toujours na coin oyo ya Pongabi. To me un peu kozwa parce que insécurité za na coin oyo bato belé ba yebi yango mais bato bateka kawa bazana bandenge moko boye ba kutana na ba insécurité on a ba tracasserie mususu neto pusani pe awa tozo papa na biso ameka un peu ko expliquer biso li solo ya insécurité ya coin oyo papa bino boteka kawa ezala na ndenge nini betela biso na li solo. Bon awa na ponga bibiso nde toteka na biso boye to mesana déjà to saka mo à l'aise insécurité za mingi si ba jour ba mati Romo la suivi bazo roboto la batu basaki kokata ba dérangement wana nde déranger bato en plus na poko pe na kwa triomphal ezala mingi romona soka mbutiage ezali ba bimi bazo boto la batu ba biloko na ba mituka ba shege ba benga ba kuluna nde basala sala ba biloko wana awa mingi ba shege ba kuluna wana ba vandaka wapi exactement. Bon, to yebite ba bima kana bandako na babiso to yebite to mona na baponga bien nde ba sala ma action na bango ba ero na bango asalaka ba joue amati ba utaka musika bazoya awa ba joue po mona neti mbula awa na triomphal moko katsa tena saki so neti butu neti mokola ya lobby na poko nde mbula ebetaki makasi déjà à partir de 19h c'est que côté ko lekate. Bon, lobby na pokwa ta mbula ebetaki en tout cas to mona ki na bangote to mona ki bango lobby te pona ba makambo to kutana ki lobby na tongo tanto yaki ko mona majorité bato to mona ki mingi bazaki batu mabe oyo ba to kutaki bango bibe na bango elali bazaki mi batu mabe yango de lobby na poko en tout cas ndembule betela biso atokenda ki to tikala ko mona bango te. C'est bon, bato bakufaki awa to kaki bakufaki awa bomonaki quand même bibemba ngo to monaki bakufaki wapi na wapi côté kuna na rewana ya Bokassa deux personnes côté opé na ponga bina elle wana pe deux personnes. Est-ce que ceux qui ba peut-être ont identifié bato ngo bazaki ndenge nini baza bana ndaku bato babomaki baza bakuluna ba criminel tonné. Bon position na bango ma batu pe bayaki kotala bango o pe bayebi bango bamonaki bango oyo bayebi bango bilongi na bango bamonaki bango mais komona bango baza ma batu mabe bilongi na bango omona bango kabwe batu mabe do baza batu mabe position de bakufe ndesko nde to ebite popiso kuteka bibembe mais batu mabe na tango boyaki bokutika bibembe boyebite soki bakufaki ndenge nini soki zaki nini effectivement te to ebite. Mais neti bato abongo hein kotala bango bo komona déjà baza ba criminel na tongo wana ba makila wana babomanaki bango na bango to bomonaki neti babomi bango ya kobo. Bon bato wana ndenge kaka tozo interpréter bon bako boma pe bango po ba pe batu mabe bayiba batu bilo bakataka batu basaki soki babomi bango mabe ezate so pe babomani bango na bango mabe pe ezate mais batu mabe komona bilongi na boko baka batu mabe. Na bino bo yebino ko analyser te soki bakufaki ndenge nini pona biso mato yebite po tozalaki te toyite se bakufa ndeni. OK, par rapport à insécurité za na ponga bia na yebite so za moi message mo le de la autorité mboka parce que bango nde ba responsable ya mamunyo c'est les kalambo okoyebisa bango nini population zo vivre en insécurité na ba coin net eza coin public
place commerce ça la mingi stade liboso ya stade des martyrs et si ka ba événement belé ça la mingi jusqu'à quand on continue na ben sécurité bon ngala osenga na l'état na biso boye azongisa opération likofi ezonga opération likofi ane ezalaka pona bakulu na bango mote ezala pe pona ba service mususu oyo tiaka insécurité oyo ezo menacer population na babiloko na bango eza kozwa bato na bavamo légalité kaka ndengo wana en tout cas na sengi na l'état zongisa population likofi ata l'insécurité ezalaka juste na triomphal na bajour amati na bajour oyo ndenge ezalaka embouteillage mbula en tout cas batale loko wana na ponga bi puisque insécurité za makasi bato ebele bazolela babiloko kobotola kokata bato na ponga na triomphal eza bien te mais l'état na biso azwaka charge puisque population eza nde l'état za nzambase soka c'est décidé mutu moko olongola ide wana te ntango lobi asuka kaka na bato bazokata bato biloko te na baservice mosusu neti baservice nini mama wana leta ye moko alandela makambo na ye te mama alandela makambo na ye leta ye moko azwa charge ya population na sécurité ya population eza menacé awa mingi kuluna bato bana bele kaka leta ye moko natala makambo na ye bake ndenge naza awa population nango ezo réclamer nini biso totekaka na ponga bi tozala biso awa nde tofanda toza à l'aise mais bandeko mosusu bazotambola na ponga baza à l'aise te ozolanda service oyo tia bango bazala mal à l'aise toyebi bango te leta ye moko ndayeba koyeba ke no ponga bi triomphal ndenge eza wana boye soki mbula ebeti service ife ya wana bayaka kobo babotola bato babiloko bajour à match bato bazalaka menacé trop na reyo ozomono donc nyonso wana bato bakima stade likolo ya kuluna opération likofi eyaki awa kuluna esilaki diminuer bato bakota sana babilo na wana bana biso kutu biso moto na ponga même nakotaka stade te mpo na ba mauvais souvenir na stade babotolanga batelefone bazokisanga na bakuluna ozomona nyonso wana eza nini insécurité tokokota na stade osombi bien na bien service mosu ebimi kuna na kati ya stade oyo biso nde boye obandi kowelela bao billet erreur bakangi yo babotoli oza nango na poche eza insécurité biloko nyonso wana il faut l'état régler. Ok, merci beaucoup parce que oza moi gentil à répondre à la question na biso. Ok, merci maman. Ok. N'habite papa na ya pe rezo point de vue na yo. Pardon? Na ya pe rezo point de vue na yo, n'habite soko ebisa biso par rapport à insécurité. Moi message mo kaka ya mukie kaka n'habite soko lancer ko ke intéressé pe autorité mboka. Na point oyo ba événement nyonso mabele kaka na butu na moi parce que qui paraté na butu na moi misala mabe komo oleka na kwa mponga bia oyo koma ko bangisa na bato oyo baza libanda mboka so na ekini penda kote wana na koleka te point sécurité za makasi yo mtozalaka okoyebisa biso nini par rapport na ngoli lisusu mais par rapport à ba fazer oui, par rapport à Bafazer, surtout que tonga mo banda kuna bango na si à stade des martyrs po basala bato mabe. Bon, et le bolsonde na mwana ga ezaka point chaud à partir de 22h. Jamais moi au lega na mutu ko sur na téléphone simbati. Fallait au bomba téléphone. So comme na ndako na yo après sololi. So ko sala ngote téléphone ke. Babu mwana mwasi moko boya ala ndako de na ye. Batute na mutu fazera kimia na code na téléphone na mbongo na kati. Yema masanga akufa. Akufa. Mais est-ce que elle est kaka ba 22h toi même na journée? 23h. À partir de 21h tu commences 0h. Mais na journée na journée. Oui, simbati. Pour kana butu. OK. Bande comment ba uté ko kufa wa l'avant-hier. Bola boye na tango ko fongola magasin ba petite entreprise na bino boy bomoni bibembela li likolo na sebo na bité ba kufela kinini ceux qui peut-être boyoka ki apamba bon ngana zala kite na 12h na côté déjà makambo déjà les kaki déjà yoka li solo kaka. OK, merci beaucoup mais par rapport il y a peut-être situation sécuritaire ya mboka obité na bité soko lancer nini pa ba konti na biso ba sala nini pour ba sécuriser population bon wana italenga te bango nde ba ko raisonner. D'accord, merci beaucoup. Naza papa Nabisa. Papa n'habite so koloba. Papa bonjour. Bonjour maman. Tout le monde a roaming mingi na coin yo travaille à côté. Ouais, nga livre, je suis vendeur de livres quoi. Et puis maman on est là. OK, insécurité za na coin yo. Expliquer biso nous selon expérience na yo.
c'est l'expérience na yo penza au komia wa na tongo ba obetelo masolo batu bakufa ki awa batu ngo bazana ndenge nini bazala ki ndenge nini kotala bilongi na bango ko identifier bango ndenge nini. Bon natalaki bango te mais to yoka ki karaki batu bakufi mais insécurité o ezana mboka par rapport ya makambo biso tozo mona ezo sepelisa pe bisote. Bon d'autre part pe na goyi koloba faut na mboka oyo sécurité ya malamu ezala entre biso. Sécurité ya malamu ezala entre biso et parce que balobi policier abatelaka peuple na bilogo na ye. Otoko senga na bakonzi babomba biso to batelama elongo na bilogo na biso. Olobi bien mais tout le monde a mingi awa ba policier bazaka trop na ponga bia moi rayon oyo ozui kota se o matimo likolo boye na ngambo ya stade de martyr timo likolo tiko malimité mais tout le monde a soda za mingi mais l'on y ça que soda za mais kulu nazo continuer ko yiba. Bon wana na éviter parce que soda ndenge azawana bazo chaye soda a commis un niveau moko ou lié à sécuriser biso ya go sécuriser biso te soda a comment sora moni na kuluna atiki amoni muyibi atiki mais ye azo préférer que alanda muto azana saki azana mbongo wana eza bien ti na kaza mboko wana eza ba soda pe ba koma ba comportement wana ouais bon pe ba koma na muto azana saki na mbongo po sala yini bon ba e comment nango cop et comment nango cop choisa te po bango so bamoni na mbongo fo bazwa ba otala ke so to landi kuluna to landi fazer to zwa nini to kobete to koboma to zo logo te mais so bamoni na saki na yo fo bazwa mbongo nyonso ko kende fo lela bamoni na jeep bien ba menacer ba kangi ba telo ba rien wana za nango habitude na bonde ba mesana to loba to lemba ezaka bongo nde olobi. Mais tout le monde a lisusu dernièrement na mona place moko boye moyiba yibi mutu bandeko bazolanda penza moyibi bazolanda mbangu mais soda za à 0 mètre moyibi alekisi moyibi nebite est-ce que ndengo anande soda ya Congo akobate la population ya Congo na babiloko na ye mama eza bongo te moni na kolo bano biso kota ba match il y a des photos boya kokota ba match à cause ya ba makambo wana ngana kota match moko bona omona bena oui soda na kuluna baza même moral eloko wana elegela ngati lelo na lapa na kota sumamba match te soda na kuluna même moral kuluna azo yiba soda aotalika abu donc na oyeba te to loba na mambo ya mboko to lemba na suka pe omona pe soda wana landi kuluna bakabo ouais bakabola na bango ezali na monaka na mamba match ezalaka nango mo pe kuluna ko chela pe soda okokati mais lelo tozomona insécurité yango ezalaka nango bandaka lesila te mais actuellement to moni susu na ville à Kinshasa c'est comme si ba actualiser yango to mona avant même na boulevard na centre ville kuna goyeneti ba secteur oyo tozawa na moi na butu baoyiba baoyoka mawate baofungola ba portière batu bazobenda ba téléphone ya batu bana kata mituka ba sac bazo kipe lisusu te na ebite congolais jeune lokwa yo comment on peut être jeune mususu azapeka lokwa yo mtaosa makambo wana po anuire o ezali vie ya mutu moko boye abebisele ba corps ba makambo belo koloba nini pona mama ona na oloba izana opasi ndesinga bona za musicien na koteka ba biloko te na koteka ngo ponzaliza ngai au moment oyo eza au moment moko boye naza na rep et pas mutu moko boye munene tozo répéter mais so moni na okoma oteka ba livre bweseke nzaliza na mboka kolela na kolela dollar réseau mata ba transport ko mata mais finalement to kende tu wapi to lemba déjà mambo na mboka o suyo lo bezati basalaka o ba moni ba osala yango ba kwanzala nyoso wana yango ndezotinda ba jeune basa n'importe quoi ouais eza bongo parce que izanzala parce que ceux qui nzaliza te na mboka jeune a lingati akende ko yiba ceux qui nzala ezali na mboka jeune a ko préférer na yeke ayiba mais son nzaliza te jeune a préférer ko yiba te parce que yebi ke naza déjà bien na oluka musali ezali est-ce que aozana posa oyiba jamais.
Ok, merci beaucoup papa. Bonne continuité à Moussala Nayo. Nous continuons toujours. Toye Sika Oyo, Bato Bele Bebiso, beaucoup ça vraiment na ça nzete. Bato bazaka na ça nzete a wande ba komeka un peu ko expliquer biso malamu parce que bango nde bazaki ba victime liboso ya komona ba bibembo elalaki awa mikolo 2 jours passés ya bandeko ba yebi source te so ba utaki wapi. Mais to mekana ko zape point de vue papa na biso awa. Bonjour papa. Bonjour maman. Ozalaka mingi na coin oyo. Na fandaka mingi awa mais mikolo oyo nazali awa te naza kolungwa epai na ngai na Matadi Kibala na kosala misala na ngai awa mais nakomaka awa na 6 heures moins yango wana nde nakomi lobi wana. Okay. Nakuti bandeko baza na station mwana mboka balobi lelo bokosala musala te babumi bato epai na bosalelaka misala na bino wana yango wana nde nakotala normal namoni bato batondi kaka nde nakomi na ngai namoni kaka baebembe wana elali na se. Alors ebembe lokola namoni ebembe esengeli natuna likambo ezalaki ndenge nini na bato oyo balalaki awa balobi te makambo wana esalami na vers 3 heures du matin baye na jeep ya ba militaire non policier basimbi bango balobi bozali ba colonel. Alors basambisi bango kosamba na bango wana nde nayebi te. Alors babengi basi na bango po batuna bango po ndenge nini mibali na bino baza kosala misala ya ndenge wana. Bon, bapesa maloba ya suka. Alors bango bapesi maloba ya suka et puis babumi bango. Donc babomaki bango en présence ya basi na bango to basola ki na basi na bango na ba téléphone selon message au recevoir qui. Te wana nde ezaki maloba ya bato bazaye par-ci par-là baza kaka mais esimbani normalité. Lokola témoin clair nde nayoki na maloba na ye normalité. Ok, mais maman n'habité yo étant que parent, comment à tout moment batu kokufa, à tout moment batu bazo boma batu, à tout moment batu bazo boto la batu biloko. Prenons seulement ndengo zote kana obo, o vandi bo kapenda batu bae ba menacer yo, ba beti yo ba lalti yo na se puis ba boto li moi biloko na ba kena ngo n'habité. Soko kolo ba nini étant que congolais mboka na biso na ba situation boye, ba kondi ba sala nini. Bon, yangwana omoni mama problème ezali pona souffrance ezana bato puisque biso tokolaki tango ya Mobutu tomonaki kaka souffrance ya bato baza kobotola baninga biloko makambo ya ndenge wana lokola ba mama baza kobotola biloko ya matoyo baza kobotola ba nini biloko ebele. Alors ezali souffrance ya mboka soki mboka ezali normal soki mboka ezali na misala okomona moto aza kokota na musala ya kobotola moninga eloko te mama ya liboso leta nde azangi moye ya kopesa bato misala. Omoni ndenge tofandi awa toza kofanda tranquillement te tozalika enta oh bolungola boye mais or que toza na misala te toza ko profiter ndenga ya collègue sabana bana bazana kelasi moya ya kofuta ndako. Alors biloko nyonso wana ezali na mapeka na biso
Alors soki omoni bamosusu balingi kaka misala wana puisque amoni ke naza na mosala ya kosala te, amoni ke kote ya petepete ezali kaka ya kobotola bato biloko. Alors nde yango wana me sikoyo alors eza mabe ozo soutenir bango lokwa misala eza te pasi na mboka babotola bato biloko te, ezali mabe puisque baza kobotola biloko ya bato. Mais mpona na ndenge na ngai lokola ezali esalami ndenge wana ezali lokola exemplaire moko ya mpona bamosusu batika mosala wana. Alors l'État akanisela bato apesa bato ndenge nini bakokozwa kofacilite ndenge ya kofandisa mandako na bango, puisque lokola baoyo wana bakofi wana menga nayebi bango bien te, puisque déjà omoni déjà ebemenase po yeba elongi ya moto ndenge ya koyeba eza malamu te. Mais quand même na kwa bozala pe victime ya makambo ya mabe ndenge leka kobotola to biloko ba tracasserie mususu. Wap Na kwa na bino a bosalela musala. Boza victime ya ba tracasserie mususu ya kobotola to biloko ko menacer batu ba biloko ezosala que population za insécurité. Ezalaka mingi wana ba muibi bitozala bango awo baza kolala libanda awo batu le temps et puis yebi soki moto aza kolala libanda akomi lokola aza lokola moto te aza akomi na esprit ya nyama. Alors en tout cas moto aza kolala libanda vraiment mayele na ye komi lokola ndenge mususu. Alors wana bazali nde makambo baza kosala mikolo nyonso. Ok, nakoza pe papa na biso awa namoni ayebisi biso eloko moko eza très capital ya bandeko oyo bazobotolaka bato babiloko na bamituka. Papa mekana ko expliquer biso awa na kwa otomonaka bato mingi pe balelaka aza na kati ya mutuka na kati ya transport mais aganye bato bakomprendre agangeli nini omona telefone ekeisa kekeye elekaka ndenge nini. Bon eza bandeko na biso oyo bauti bokoboma eza bizaleli wana mingi na kwe ya pongabi babotolaka bato batelefone makasi soki babotoli bakontina kati ya carniveau bakei section nyonso oyo kaki muyibi eleki niveau emachi niveau yango toyebi ndenge nini nani l'État azwi position ya banda kozwa position na bango. Bino ozo proposer l'État à ça la nini pour l'insécurité afin que le peuple a la sécurité à la l'aise. Bon, fallait l'État kanga bango acha bango na kasho des sociétés angwana. Mais kokanga bango to utaki ko ka ba mikole uti le kamwa mingi ezaki buluo angenga ba stratégie wana apparemment l'État a utilisé ngo ezala efficacité. Bon, fallait à utiliser atika ko utiliser te a utiliser pour atinda bango bisusu kote ya bilanga bamususu bakenda osala ba mabaya bamususu bakenda osala ba biloko na belebele eko aider mboka na biso. Pour la sécurité côté la population azo luka na voie normale. Eza bongo mama, eza bongo fallait l'État a telema alobela peuple. Pourquoi bomba eza solution te. Voilà, merci beaucoup na bandeko nyoso balandi Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi. To tambola toujours pour na ko informer bino et puis to ebisa bino toujours to rolemba na bisote parce que za musalo to pona to ndima na bisoto za esclave. Ya bandeko yo baza musika baza non informé, baza la ka au moins informé du jour au jour na maramunyo se le kaka na Kinshasa. Yango to monaka masolo na biso ya kin to betaka ngo na bisika nyonso sans limite et puis to approcher la population nyonso. Oazaka na message ya koyebisa penza ndeko nyonso baza na besoin ya koyeba. Bomoni biso watu yaki na pongabi na sanzeto bozomona na sima na biso ezesika o 2 jours passés ba bibembe mibale lalaki awa et puis na ngambu kuna to wutaki ya stade des martyrs kuna appelle susu ba bibembe mibale lalaki wana source ya ba bibembe wana to yebaki yango te mais ba explication ba ndeko ba pesi balobi
Kotaba bilongi batwana ce sont des criminels basala ka ba opération à Butu baboto la babiloko ba menasaka na Butu mais arrivé qui le jour wana du jour na bangwa liwande tangaki jour wana donc le toza samedi tant que 2 jours passés donc nous voyons le jeudi et que jour oyo nzamba décida ki bakufa parce que kaka na musala na bangwa mabe basala kana Butu bakutana ki na bandeko oyo babomaki bango batu mususu balobi eza bandeko ya opération likofi et puis bazo senga babieza mabete ba sengi opération likofi continuer parce que au moment où je vous parle Kinshasa eza lisusu ya kobeba na ndenge ya makasi non seulement banzele ezate non seulement pasi eza non seulement bazo lela ya malonge ezate mais kulune mati niveau de sorte que insécurité voire même na nzela bozo tambola mais ozo batela saki ozo batela téléphone bakoyiba bakobebisa bakobebisela oyo ezali banzela ebele yango bomoni mwa sondage na biso ezaki pena na coin oyo topesi mingi kaka merci na bandeko ba mesana kolanda biso tosengaka bino bo s'abonner et puis bon continuer kopesa biso ba suggestion otali émission à Rebecca boy na sou kolobi Rebecca na komi yanga message eza boy moi point de vue na yo et ça vraiment bien et aujourd'hui nous sommes le 5 mai 2018 et là bandeko pe babakisi mikolo parmi mikolo nzamba pesi bango et bien que zaka ozo fêter anniversaire mais tu t'avances vers la mort mais biso peut te préférer le lot souhaiter bango ba joyeux anniversaire na bino ça peut bo fêter anniversaire na bino lelo et puis image za cameraman na biso azozo ba image yenda za pena na sima caméra joyeux anniversaire à toi et puis image nzamba batela yo apesa yo nyoso za nango malamu ozo luka na nzambe penda continuer ko pesa o mayele ya ko filma ka Rebecca ko zo kati su ba image ya kitoko makasi joyeux anniversaire à toi et puis image appelé communément Kama Combo to bien à Kemini Kama donc joyeux anniversaire à toi et Aurore Yalio ma copine chérie bah joyeux anniversaire à toi à l'occasion de ton jour d'anniversaire Eric Ngandu Balobi l'infirme Eric Ngandu Chimankinda joyeux anniversaire à toi Nabino Bato Bolandi biso grand merci na tonton Mwinga Mobali ya Sérieux grand merci na Aaron Lubamba grand merci na équipe Mobimba Info 16 frère Richard Madek Sikoza grand merci na Bato Basouté na Rebecca Libanda Mboka Bozamo Ebele Kamonette Mbola descendant Simo Kimbangu Fondation Lisa Lisibabi et Mamea Maître Hakim Kabongo le préféré à Bandeko Bazaka Pembe na ye famille Pukuta Mobimba Nabino Bato ngape na tanga kombote parce que bolinga na tanga ba kombo na bino na pesi bino kaka bambote ebele na babizu ebele sinon je vous souhaite déjà makamba malamu ebele na moi siko to koti ya main nzamba zo continuer ko sunga ko informer bino ko zala moi ebele au revoir.